na bandi tous les cartes Kabila na Katumbi na lobaki boko épuiser yango ba carte nyonso bosala ya mabe pona ko détruire Congo bosili sango ti bosili mayele boko motalo kwa bizengi obi soki ndako ko silo za na solution te boko ta obi so ba kino to lobaka ndako ta lokola ndako ko zika tozela ba carte na bilo nyonso esila comme ça boko mana likanisi ko tumba ba Congo mobimba so biozo ata ndambo o bako tikala bako sala action o lelo zo salama boko kanga 7 boko lever 8 mais boko 6 ba kongomani nyonso te tima yele la bino koma na suka et puis to koyeba ti esika wapi banani batinda kabino o biso no soto yebi nani ko sala lelo ala nini Kabila sala en silence so asaka tabilanga fo mona na miso soit ateka kata ndunda fo mona na miso po kala Kabila banda déjà ko sala musala ya kotonga ba hotel ya yemoko ba 4 étoiles ba 5 étoiles ça a déjà musala banda ko sala mais tant a commis déjà Olive a confirmé qu'ils ont travaillé en silence c'est qu'ils ont musala ya azo ki a lire mususu pour na ko détruire Congo pour objectif pour mission Kabila ezaki pour na ko détruire ko sala balkanisation na Congo biso déjà toleki na ba étape a boy tozo yeba déjà nana azana simanango bien sûr toyebi ka ba libanais ba sakango ba chinois ba indien kasi patron na bango eza Kabili oyo babanda déjà ko sangana pona ko détruire Congo parce que et comme il a niveau ya bakanga na ba policier na FARDC na kati wana po bango ba luka nini mbote mingi esengo makasi ya kozala susu oboso ya baetandola bino na bebozo kaliba ko malamu ya kolanda ngai wa bino 11 kashila et pa yopi bozo makapenza mpo kolanda biso libanda mboka to na kati ya mboka kotombela bino bolandi bolamu ezaka be musana biso mpo kotombela kabino to kobenga bino mpo kolanda basango ya ekolo Congo lelo pe ko ta pe makambo to kokende penza ne sika wapi kozangi to bozangi bokengi na kati ya engomba Kinshasa to betaka masolo ya phénomène kuluna ndenge nini penza bato babundaka kuluna e koma kina niveau ya bana mike ba bima liboso ba policier asimbele machete to mabanga bunda nae to leke étape wana kasi to mati penza étape makasi ya ba catch na ba transco na ba esprit de vie donc ba tendance nyonso ya biloko nyonso tambusaka bato ba transport nyonso e komi komema bato to kokende kotika bato epai wapi babomaka bato na se wana ezopesa biso siko inspiration moko ya malamu kasi bandeko balandi lelo procès esalamaki lelo mercredi procès esalamaki ya bayiba kite pour nzala procès esalamaki pour na nyongo te bato yenda ko defata mso pour kozanga kasi lelo yo babimisi baye o bakendaka koboma bato pour kobimisa biloko kati bakende koteka eloko abonda ko sama penza kala kasi lelo ekomi na kisasa mobimba na bari nyonso minga banda ko sama sika o pai to epai wapi bato bazaka mingi te kasi lelo komi kozwa na bana bato akokosa mwana muke yaka komata olakisa biso aveni to balabala boye songolo pakala nde salami na Kikwiti bakangi bana bato misatu moko akimaki mibale bakei na eti lelo esalami bongo ezebele kasi na senango toyebi lokola tosi tomoni makambo ebele balobaka mikolo tango bayebaka deja makambo po bayebaka deja ko pesa ba masese ya ba makambo zoya to ko pesa ba solution c'est parce que ba leka na ba étape binene ndenge biso deja to leki na ba étape boy tozo yeba deja nana azana simanango bien sûr toyebi ka ba libanais ba sakango ba chinois ba indien kasi patron na bango eza Kabili oyo babanda deja ko sangana pona ko détruire Congo parce que et comme il a niveau ya bakanga na ba policier na FARDC na kati wana po bango baluka nini kala kobeta le solo to koloba ete armée na biso ezaka infiltré pe utaka Rwanda mpo kwa kotika Kabila kei ba o fois ke na bango esengeli bakota po ngo sala front makasi ba renverser pouvoir o ekotia bango mal à l'aise po biso to bengani mutute soko lingi pe kosala soda na époque to na eleko ya entente yo motsegeli te sengeli na yo kotika kosengeli ko mobo soit kokima kasi mutu yo préféré kaka ya zala po il fallait bo sala eloko o bokoka ko sala te pour te leki na ba étape ebele makasi
toleki na ba étape ebele makasi touti na ba mpona ebandeli na côté là tant entendre toujours Tshisekedi atiaki matambe na ye na este mpo akolapa nda ye te azotia bomoi na ye na kufa mpo ete Congo to este ezwa kimia nde tomonaki mpenza elembo ya liboso ezalaki kozikisa avion na lance roquette ya liboso elakisi biso ete en tout cas Congo ezo alire msusu mais alire otoke nango ekozala mpenza ba danger mpo ekozala bitumba makasi na yango wana tolongo étape ya bacoup d'état tokoti siko na étape ya bainsécurité komona mobondo to mobondo kosala sabotage toyebi ke eza mposa ebayimboka te sauf ke bakongole ti lelo oyo bamiyebaka te tosalaka mpona nini tosalaka mpe mpona banani mpo lelo bakuluna oyo babandaki kotia insécurité to kobangisa biso bango moko bakomi komilobela eske tobundaka mpona nini tozozwa nini bato bazongi nsima kasi eloko nini ezosala ete bato banlevaka bato epuis mingi eloko ezokambusa ezosala pasi na bana 6e oyo baprésente année oyo ebele bakotisi bango na kati ya makambo oyo ebele nde mutuna nde sikoyo eloko ezosalama mpo nga ekomosala nga esengo makasi soki bakongomani bakotaka ntango bakotaka likambo na bango moko solution ezwamaka tomoni Peter Kazadi apesaki mpenza mitindo epai ya ndeko Kasongo oyo agéraka la police ayebisi na ye ameka bakisa liso ya misato mpo akotia bokengi na bai oyo bakozangisa kimi na kati ya ekolo Congo tomoni lelo mikolo nyonso na population na la police basimbi musala kokanga ya kokanga na ndenge bakotelemisa bato mpo misusu bakobude balobi ntango bango bazotelemisa mpona kofuye bamisusu bakokima mutuka ekoma avion te kokangama na mbuteyage ntango ozodevie na population bakomi kolanda bango mpona nga besalami bongo mokolo ya mardi esalami esika mibale na ngaba esalami mpe na matete bakangi ketch moko asi azwaka tie bato tango bazofuye na kati bazwi ketch wana bazwi na bato wana na ngaba esalami tango bango bamoni la police akolanda bango batiki mutuka bakimi na kati wana mpe bakuti lisusu bato kasi population nde ezwaki mokumba ya kokende kokanga bango mpo akotika bango na maboko ya la police na bandi tous les cartes Kabila na Katumbi na lobaki boko épuiser yango bakarte nyonso bosala ya mabe mpona kodétruire Congo bosilisa yango ti bosili mayele bokomo otala kwa bizengi oyebi soki ndako ekosila oza na solution te okotala oyo biso bakina tolobaka nakotala lokola ndako ekozika tozela bakarte na bino nyonso esila comme ça bokoma na likanisi ya kotumba Congo mobimba poso biozwa ata ndambo oyo bakotikala bakosala action oyo lelo ezosalama bokokanga 7 bokoaleve 8 mais bokosisa bakongomani nyonso te ti mayele na bino ekoma na suka epuis tokoyeba ti esika wapi banani batindaka bino po biso nyonso toyebi nani akosala eloko wana Olive Lembe moko asi alobaki ke mobali na travaillaka en silence misala nini Kabila asalaka en silence so asaka ta bilanga fo mona na miso so atekaka ta ndunda fo mona na miso mpo kala Kabila banda deja kosala mosala ya kotonga bahotel ya ye moko ba 4 étoiles ba 5 étoiles ezalaka déjà mosala banda ekosala mais ntango akomi déjà Olive azoconfirme ke azotravaille en silence c'est ke azwaki mosala azwaki alire mosusu mpona kodétruire Congo pour objectif pour mission Kabila ezaki pour détruire kosala balkanisation na Congo na ngwana na kolinga pa kozala penza mwa mingi te komona pe bilenge na biso nazoka pasi bana 6e mingi babimi na bandal bana banda kukutu mama fandaka ne mwana sopelaka mbongo ayebi biro mwana saka te mwana musupu abimaka alataka veste alati penda soule lokwa mutu mais nzoka ye atekaka na ye bato mpo akoboma ebele penza bauti bandal na kitambo mukie lemba ngaba pe mukie matete penza sur 100% cause attend à 2% te sur 100% lembe cause na 5 ou 10% mais sur 100% na bandal cause à 40 à 50% na kitambo pour kuna nde balobi ezaki base pour ngamo déjà na risque eloko wana na bandal na koti na se retrouver na 4 personnes 5 personnes bayebani déjà donc le robiki sanga ezala embouteillage banda triomphal ti banzela moye muta bouger zata to kota ko dévier ezala ite elo ebiki sanga donc e banda base nango eza kitambo na bandal
il est là quand même até aussi la nyonso te po ezaki na bato bande koloba ete Maman Ange, ma camarade ozobangisa biso yango tozobanga koyamboka po banani baya aussi salikambo. Population azo soutenir la police pour aussi sa musala oyo. Bango pe bazaka bana mboka. Batiki Congo te po Congo ekoti na kati ya insécurité. Biso zo soto simbi ko bundela Congo na biso na ba soda, na ba policier, na population biso nyonso to ko bunda bitumba oyo elongo. Na bandi to landa penza kotala bilombe o babomaka bato kotala basi kitoko boye moko kutagenda kopanza mbongo pa fere akosa fere atanga na ifasik mwana kitoko boye o atanga na ifasik so abia panza mbongo wana bolobika mwana ministre nzoka atekaka na ye bato. Encore jeudi, une autre victime, ils ont échappé à la mort et à une vente des organes dont ils étaient présentés comme un produit à vendre à plus de 700 000 $. Avec 400 000 $. Nani chauffeur na ngai ateka 300 000 $. Kabangwa sola na mundela na bongo. So mundela na kuboya biso iko balongo akabare ndi asoma yango. Asola na bongo. Ateme libre pe appel vidéo azola isabiso mutaka. Des accusations que rejette en bloc l'accusé, le prévenu général-major, et menace de porter plainte pour diffamation. Leur mensonge que moi j'ai tué des gens. Je vends des organes humains, mais c'est très grave ça. Moi je veux. Il faut qu'ils apportent des preuves. Sinon moi je vais porter plainte pour diffamation. D'autres faits retrouvés faisant encore un réseau mafieux de blanchiment des capitaux, sans entre autres de produits toxiques et ces clichés des faux dollars. Tous retrouvés dans cet endroit que les victimes décrivent comme labyrinthe des terreurs. L'affaire se poursuit à la 3e audience. Pas criminel ou vraiment? Pas criminel. Il a vraiment pas aucun vraiment. Pas aucun. Beaucoup fois. Là vraiment ça y a passe. Je suis Nalingala, Loba Nalingala. Loba na mukuse bosala ndenge nini? Naza grand voleur reconnu oyo na kamami plusieurs fois dans la police. Na utaki kozala na prison, na bimaki, nazalaki na grâce présidentielle, nazalaki na idée ya kosala sous la forfaité, si na ekokutana na fashion oyo avandi wana aye korekrite ngai. Ayebisi ngai que il faut kokoma kosala ba enlèvement. Il y a bandé kosala moi zana équipe na ye, mais équipe ne bakanga bango bakie na prison. Ayebisi ngai na lina soulever sundenge mon major autelo bakuna mamba ba organe. Il y a yebisaki ngai que ba organe bazala mutu bateka kango mais ceux qui bakati mutu ba organe batika ka été pour na ko effacer trace donc ceux qui zana ba famille oyo ceux qui ont la famille ou les fans de Korabango à Monana du Soute, c'est que Bakata qui est organe et puis ils ont la place Bakunda qui est. Donc il faut que ce soit là, mais c'est fashion. Mais à part ça, naye coopérer dans la police que Maï Nazana poste ça sous Marabouana tende naye kobimisa bang na biso oyo ya mais c'est fashion et puis na coopérer sous la police pour bazwa bang oyo ya ba Isaac nde na yaki ko yebisa lisu la police pona mama oyo ye wana que mwana na yo akufaki izande mais Isaac mutabomaki ye ndenge ba botolaka ba moto na machette wana nde bakataki échec na moto ezalaki si enveni ngiri. Donc eza ya solo ezana ba équipe mosusu pe oyo ezali oyo bazana mebele bazosala enlèvement oyo la police naza prêt à coopérer pour bazwa bango. Longo ya makasi na la police congolais, longo ya makasi na Bilombe FRDC.
oyo ezokende partout mpo ya kolonga bitumba oyo pamba te posa ya badongolo miso to posa ya Ekiri Kabili na Moïse Katumbi fallait guerre civile esalama na kati ya ngomba Kinshasa nyonso wana baeshue yango na siko bazangisi biso kimia mpo bango nyonso nzembo dollar ezaka awa te kwanza emati partout dollar ezo nyokola bato sauf que biso nde toza incapable ya kolongola to kosalela dollar lokola mbongo na biso moko kasi tozokoba nano na makambo etali sécurité kaka mpo kopesa longonya makasi na la police oyo lobi tobandai komona ezalaki mpenza inutile na kati ya ekolo Congo toyebaki te la police oyo esaka mosala ndeni kasi lelo ntango toyebi eza na bapolisier mosusu oyo bazala formé avant bakota na la police mpo soki totali bien ou bien ceux qui tolandi bien balandaki parade uti koleka ya lundi bakoyoka bien mokambi moko ya la police abandai koyebisa ba policier oyo balelaka soki bakofutama te to nayebi ke bofutama te bagangi sepele ok naye pona sepesa bino te kasi pona koyebisa bino vérité bandeko basepelaka bafutamaka te batuni bango mutuna soki bakota la police ndenge nini wana ne mutuni osafandaki kimia pour mutu ayebi ki akota la police na cop ayebi tina la police ne va kozelaka bafuta e salaire soki okota ko sala ki formation na ozu matricule na ndenge ni leta kobosa na kopesa mbongo bo fraude ezaki tina kati bakabeli yo teni bakabeli yo boti bakabeli yo munduki balaksi ndenge ni babetaka isili tina musala na oyebi te et quand même tomoni na kati na bango o bakota kala bamingi olakisa biso ke baza pe ba professionnel na musala ngo mingi bazokoka ngo pete baokima nzala bazokota na kati ya ba criminel wana poto totali bien na kati wana ba policier pe bazozala ko accompagner ba miyibi to bandoki wana na nyonso wana ezaki ba policier oyo bayebaki tina te ke kozala police kokota na la police elingi osala musala nini to na lingi na sala musala nini rôle nanga eza nini akoki osala nini nango wana penza topesaka longonya na bato bamérite ezosala biso mpe esengo lisusu na population tokoki otika lisusu nsima te mpona kokota na bango na kati ya bitumba oyo nde ezolakisa to ezopesa biso posa ekosenga ndeko Peter Kazadi ameka susu korenforcer lisusu basécurité makasi mpo toyebi te carte asuki eza nini carte ezolanda après enlèvement eza nini estce babando kobombarde bato estce babando sala nini mpo nyonso ya mabe esi esalami nyonso ya mabe esi esalami oyo ya mabe okoki okutana lifelo meti esalami na kati ya ekolo Congo nayebi te carte ya lobi ekozala nini yango tokoyebisa na Peter Kazadi ameka korenforcer basécurité partout nasepelaki to tosepelaki komona ye kokatisa na kokende na Congo Brazzaville mpona koyokana na Sassou po alakisa Sassou bandelu na ye biso nyonso bande kolela Sassou andimi kozwa barwandais mpo basala bilanga mais place oyo andimi kosala bilanga ye abanda kokanisa biso tobosana yango eza ile moko faye tokabola yango bango bazwaka ndambu biso tozwaka ndambu ekasi lelo oyo tokei tokaboli yango totyelembola biso ye soko ozwa barwandais bafanda na konti ya Congo Brazza na ngambo na biso baonyata te mpo biso totye mutu te na kati wana donc Congo ezalaki abandonné Congo ezalaki batikaki yango moto kotala Congo azalaki te lelo oyo quand même bakolo mboka baye oyo balobaka mokolo ndako aye mokolo ndako nde ayebaka pasi ya ndako na ye mpo ye nde motu abimisi misolo motoki nde ebimaka posa to kolela ya kolo eloko ezalaka eloko na ye ekende kaka liboso yango tozobeta se te yango tobetaka se te na loi Tchani ozala oyo bakovote na bakongomani oyo bakoya na 2024 po topesaka penza 10 à 15% te na badepute bana assemblée nationale toboyi te bakongole mpe bazali kasi baye oyo penza baza ebele baza bapaya bakokosunga ekolo te lelo oyo mpona kosala biso nko ezalaki badepute zambien nde basanganaki mpona koboya eloko moko boye donc ezosala yango ezosala esengo to ezopesa biso mpe ndakisa moko ke badepute na biso oyo bakoya lobi bayebakeke bango nde bakoki kosima mboka na maboko mpo akosangana kosala mobeko moko mpona kobatela ekolo Kongo na biso lokola esalamaka na bapaya nango wana bandeko balandi biso nyonso tofungola miso kaka nde tofungolaka miso nde tokomi ofungola miso likambo barwandais oyo biso totumbaka ntango muze alobaka barwandais bazonga epa na bango biso nde tosisaka likambo wana esengaki kutu monduki te ezalaki kaka volonté mpo ntango na akoti mpe likambo yango te namoni kaka matete lemba
nga bande bakoti likambo yango bakomi olandela bato makasi et puis bato nyonso baosomba bamachete na ebele esengeli mutu nyonso ayeba aza nani ezoke ata ezokende mboka esengeli koyeba destination na ye azokende wapi et puis tokosenga susu na leta oyo bamachete bakomi osalela yango boye biso tokomi osenga bamachete wana bameka kokata nanu bateka yango lisusu te wana eza mwa proposition tolingi tomeka opesa po eza na bato mosusu bakolobaki basenga yango na libala mais libala mpe tomonaka basanganaka na commune soki basengi na libala baluka baprocédure nini oyo bango bakokozwa machete wana na commune po tomeka koluka koyeba banzela nyonso bango bazoleka po biso toteyema liboso na bango kala mingi te awa population ye moko autai kokanga moto moko auti osomba 1000 et quelques machete à tramotina batuni yo kokenda ngo mboka o te ozoteka ngo o te ozosala nini azo répondre bato wana lobi botuna nga bongo point biso tobi totuna po toyeba bamachete ebele boye osala ngo nini ya lobi soki bokomo menase nga na obenga mokonzi population pe ebisi ebenga mokonzi ndeko azangi eloko akoloba komi oliali ya munoko bafongola ye na kati bakutie na bateni ya suspect bakutie na bacars babotoli na machete na nyonso azalaki nango bakotike na la police en tout cas nakosenga nakopesa félicitation na peuple congolais oyo ye moko atelemi mpona kobunda mpona badroit na ye esengelaki na biso totelemaka mpona biso insécurité eza mingi mpona biso yango esengeli na biso totelema soki totelemaka kala mpona makambo to babien oyo ya biso moko elingaki ezala mpenza kitoko ndenge eza boye elelo tozobeta lisolo ya bango nde fo babanga enoke biso to bando banga nde to bando banga kala ekomi okota na mutuka o mabe ozala boye o mabe pozonga moteme zobeta o kaka oyebi to kokoma ndako ndenge nini me mboka ngo ya biso moko toyebi ke kosila po ezobangisa bato ebele makasi toyebi to moye to eza te po kuna bacriminel bakomi makasi bazoboma bato bazoenlever bato partout ezala nango bongo mais sauf que o ese côté politique tellement bango nyonso bana bosenga élection ote po élection ezala kao na ba étranger o ba s'installa a élection ezala kao na ba étranger o ba s'installa a donc élection on est ezala changement ya ba makambo ebele na kati ekolo Congo po tozwa nanu te ba congolais o ba dirigeant Congo à part Musée Laurent Désiré Kabila na Mobutu nde bazaka ba kongomani o ba lingaki Congo malgré bitumba mais quand même bango bachaki ba oyo bakoka kotiana esika na bango elelo oyo to se retrouvaki na Kabila ndenge nini tokomaki na situation oyo tokomi na phénomène kuluna tokomi na baujana bato bazozwa mbongo ya leta po batonga ba hotel na babar do ba classe batongaka mukie batiki ba école ya leta mukie po so tango gratuité ekotaki ya problème ezalaki sérieux mais so totamboli totanga nombre ya baboîte na babar donc nyonso wana ezalaki kaka mpona kotia population na kati ya distraction kotanga mukie bato bamela ebele kosakrifie jeunesse ya bayimboka Congo na bandi ete mwa mukie oyo tobongisaki mpo mokolo ya lelo eza na bandeko mosusu bakosenga balobi ma ange ebisa boganga makasi mpo ya bato bazoboma bato wana bango mpe baboma bango ou bien batikela biso moko toya koboma bango na miso ya bato nyonso mpo baye oyo bakolinga kokota su na masango wana babanga babomaka biso na kati ya stade tofuta ata bambongo na biso moko toya koboma bango ata na mabanga bon wana eza mpe justice nde asi azwi makambo yango mpo procès ebandi toyoka eloko nini ya kosala na bango po tomona susu bilongi ya bongo na kati wana te po lelo kuluna ezobeta masu lisolo te na bakuluna bakoma obanga obunda bakobanga bapolisier kasi lelo oyo koboma nde sikoyo emati makasi koteka nzoto ya bato koteka biloko ya kati kasi na bandi Kabila kokoma kaka na suka ya bakarte na ye azosala nano ozobeta ti okoma na suka otikali maboko pamba ozangi eloko akobeta po ya minene osobeti toyebi te oyo ezoya yango tokosenga kaka na gouvernement ameka korenforce kaka sécurité po toyebi te après oyo soka kotya nini et puis bacongolais mpe ti sikoyo nayebi te peut-être po ezalaki nzala ezalaka kaka nzala nde esalaka bato bacongolais tolingaka lix mais tolingaka koluka mbongo te Cameroun auta Cameroun mpo aya koteka ta mosusu kamundele nigérien kamundele ta mosusu mwa crème mais ozonga na mboka ni azotonga mais biso tolingi vie ya malamu tolingi kosala mbongo te c'est pourquoi basi bayebi ba congolais
po apese ka mbongo ebele bamanipule bango esili nango. Tokomi na biso na suka ya masolo to manaka na biso moko lelo. Natondi ba Congolais, ba Kongomani o ba kokota bitumba pona mbongwana changement ekolo Congo. Natondi bino penza matondo mingi. Pamba te Congo eza biso nde bato tokobundela ngo po ekende liboso bana na biso bakoko na biso nde ba bénéficier nango. Congo eza kotikela bato misusu te kotikela bapaya te biso moko nde to gérer yango. Na bandi na komi na suka na pesi matondo mingi na bainyoso ozaki bakoma lamu ya kolanda ngai libanda mboka to na kati ya mboka mpo kotombela bino penza mokolo mususu o tokoki kokutana mpo kobeta masolo to kobeta lisusu ndenge nini ba action sociale ekoki kosalama to ezosalama est-ce que ezosalama ekoki kosalama po lelo toyaki na makambo ya insécurité loko ezorégner na kati ya Congo na bandi ete natoni bino matondo mingi tokutani susu mbala sima.